Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bana na Nzambe, Nzamba pambola, libota na Nzambe, Nzamba pambola moko na moko. Nazo croire que Nzamba kosala biso bolamu na pokwa na lelo. Nalobi bolamu na Nzambe elanda moto moko oyo aza connecté. Bolamu na Nzambe esimba moto moko oyo akozala connecté. Bolamu na Nzambe esimba bandeko oyo bakozala indifféré, bakolanda biso indirect. Nzambe akanisela bino ebele. Ezali ngai molinga mina bino l'évangéliste Maku Tango Ifweni. Toza awa avec toute la joie na chaîne abiso ya Salvation Ministry. Awa pai oyo tozali kosala intervention abiso na pokwa na lelo. Nalobi merci. Waza peni na ngai eza musungi na ngai mama Jolie. Oyo tokosala na ensemble na pokwa na lelo. Merci maman. Amen. Merci. Tubondeli. Nzambe na commission kolo poza Nzambe malamu. Na rendre gloire et pas na okolobete nkolo yo kosakate. Nzambe sembola loboko na yo Nzambe. Tikete nkolo moto nyonso akolanda biso azala connecté na 3 dimensions. Corps, âme, esprit Nzambe ezala présent. Tikete ngai na ngambo oyo nkolo nazala connecté na source divine afin que Nzambe nazwa oiza bomoi pona tina na kopesa na libota na yo. Oyo nyonso eza yote nkolo ekene musika na kombo na Yesu Masia. Tikete Nzambe ofungula entendement spirituel ya moto moko pona ko comprendre ni tongo banisika oyo na kombo na Yesu Masia telobi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Eza journée ya esengo oto sepeli lelo, eza mokolo malamu penza mama. Amen. Et pona biso koya na kati na chaîne oyo. Toza komona yango na musika makambo so yaliko sala. Basala Nzambe bazali koleka awa eza kopambola libota et que Nzambe amemi biso awa lelo pour être to sala intervention na biso pona tina maloba na Nzambe. Amen. Et nalobi encore merci et nazanga mote nazana mama et to partager tes mots aussi c'est important. Continuer à inviter bengande komoko ala na biso afin que akora kozwa quelque chose que vous te pas na Nzambe. Amen. Amen. Merci, merci mingi. Toko kozwa quelque chose que tu pas en Nzambe, yango to ko basu merci et pas ya mosali na Nzambe évangéliste Papi Adelino o Nzambe asali ngolu ya ko bengisa biso liboso na libota na ba na Nzambe et puis Nzambe apamboli biso na chaîne na biso. Vraiment Nzambe a continuer ko pambola libota pe mosala ya mosali na Nzambe évangéliste papa na biso Papi Adelino. Ah, vraiment Nzamba malamu yango le tozali boso libota na bana Nzambe pona koloba pona tina na Nzambe. Et nalobi encore merci vraiment maman toucher place pour bien. Et puis esenga biso tozala ba reconnaissant na musala oza ko salema musala tango eza malamu vraiment eza ko mériter oza approbation ya malamu. Nzamba pambola l'homme de Dieu na oyo nyonso za ko sala o juste eza pona pas bénéfice personnel mais pour avancement ya royaume. Amen. Naloba tango nyonso partout oyo musala ezali pona avancement ya royaume. En tout cas, nous allons présent et puis nous allons beaucoup mibalé. Il y a même biso le sika oza pour avancement ya royaume. Zamba pambola l'homme de Dieu na onyo so sali pour na studio oyo nebi okene musika mama. Okene musika mingi. Poza musala Nzambe donc Nzamba zawana pour na ko soutenir. Alléluia. Amen. Nalingi tolobela oyo ezali thème moko important oyo za ya espace oyo. Thème oyo ezakoloba na biso est que réveille-toi toi qui dors au milieu des gens. Donc il disperta na portugais. Disperta ti toi qui dormes. No meio das pessoas. Donc no meio das pessoas, sim. Barabila biso lamuka. Lamuka yo oyo ozali kolala. Omoni kolala ezali ni mama. Kolala ezali eke mutu azali na position moko ya kolamuka. Nekto zabu za kolamuka. Vraiment ce que ça kolamuka ça peut kolala ça veut dire ça pipita faut totalo bien. Donc ça veut dire que ils ont la tango to la kaya kolamuka. Ils appellent la tango yo to la que to la consciemment maman. Donc on doit comprendre que non nazo lala et puis nazui pongi na lali. Alors si sur le plan spirituel tu dois toucher o ezali kolobake lamuka na pongi.
Alléluia. Donc ça mutu a comprendre que muninga na yaza kolala. C'est ça. Donc aye po la musu. Pour ça musu olali ozoba ke na olamuka airboy. Oui. Mais ça musu alali abosa ni ke balamuka. Ah, c'est ça. Bien sûr que lamuka za na volonté na biso te za pe na makasi na biso te. Ça ne faveur nzambe accorda ka biso. Amen. Mais tant tozo ke kolala za mutu avec ah nzambe so permettre ngana lamuka na airboy. Et rozala malamu. Mais ça musu alali ayebi na ekutu te ke do fona lamuka. Fona lamuka. Ezo senga mutu aza ko lamuka. Akoyeba ke mutu yo asa kolala. Do sengela biso ko lamusaye. Ko lamusaye. Donc ça veut dire que loko to yela poko alelo, koloba bandeko nyoso bazola na biso esengi biso to lamuka. Po ete nanzala ko lamuka, to ko sala makambo ya malamu pe ya kitoko. Et puis to kolonga to ko chapa. To ko chapa na liboso. Mais nanzela na kolala, ça veut dire to ko sala les mêmes résultats. Pourquoi tozo bouger te, toza toujours ya kolala. Alors on va encourager ndeko moko zala vraiment attentif ya kolanda biso. Pona poko na lelo to me ko partager pe to me ko tala pa iwa pitoko ko komana yango na lobi to fungola ba biblia na biso na mukana na Matthieu chapitre 26. Alléluia. Amen. Webi eza important mona nzambe ko yeba maloba na nzambe. Ça me fait mal lelo na kati na ba église comment na bana na nzambe baza impatient ya koyoka maloba na nzambe. Mwana nzambe azolo bangala lingala 3 versets. Na sepela ndenge évangile makwa terre pourquoi après ça va verset muke. Mais non, donc maloba na nzambe ndenge nzambe apesi biso ndenge to kolakisa ngwe pa na bana na nzambe. Il faut aimer la parole. Celui qui a la patience à côté la plus ou moins 12 chapitres à théâtre. Hein maman. Mais à la impatience à quand même les 10 versets dans la carte de la Bible, ça devient un danger. Donc ça veut dire que la Bible la foi vient à ce qu'on attend. Donc a fait veille daquilo que nós ouvimos, aquilo que nós ouvimos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quer dizer, nós não podemos ficar aborrecidos com a palavra de Deus. Não, não. Amen. Donc là, mon la Bible dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, kuna epai ona ngina talisa libota moko. Na ngina loba na moto moko. Na ngito yoka na biso nyoso eke. Pongi ezala ngo bien mezala batango oyo mutu fa kuta mana pongi. Meza pe na batango oyo mutu esengeli te akuta makati na pongi. Alors, boya yango. Oboya yango. Mais ba er oyo ezaka yango moko bina approprié. Ezala ba bete. Mais ba er approprié yango na ekolobila awake esengi biso to se réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Biblia elobi na biso na mukala na Matthieu chapitre 26 na verset na biso 39 mama okoki kobandela biso place wana. Banana verset 36. Vou fazer a leitura na Bíblia portuguesa. Mateus 26, capítulo 39, hein? Versículo 36. Versículo 36. Iniciamos 36? Inicia 36, para melhor compreensão. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Biblia elobi boye. Yesu azalaki yemoko te azalaki ensemble na ba disciples na ye. Alors Jésus avec ses disciples, azalaki ko temla ba disciples ne sote mama. Alaki ko choisir 3 disciples on a ok na bango. Jésus a eu les 3 disciples pour que na bango. Bato mingi tango musuta to pona ka batu na musala na Nzambe. Ba lo bakate bazo me mona ninga ekolo. Eza question ekolo te. Eza question ya niveau ya likamutungu to sala na liboso na Nzambe. Pe na niveau oyo bato baza capable. Donc ça veut dire croissance spirituelle ya moto yango est déterminera to zwa nani poto kene na katina musala. Oui, parce que ça na Jétro ayibisaki Moïse. Abi pona bato baza capable. Alléluia. Abi yomoko okokate pona ba homme capable. Ba o baza fort. Pour ça otamula moto aza capable, aza fort, donc aza kilo na chemin na yo. Gloire à Dieu maman. Donc ce que moto moko azana niveau oyo likamoli ko sala te spirituellement, donc azala kilo et pas na yo. Et voilà pour cette raison là que Nzambe a yebise que Gédéon, ce peuple oyo zala bango eza ebelé. Faut na diminuer bango, na diminuer, obi Nzambe a diminuer, a rediminuer encore. Mais ce que nous avons ndeko moko ke, nazala besoin to Nzambe azala posa ozala fort. Ozana kati ya 3 au Jésus azaki na bango. Alléluia. Pour au monde bato musu bakola Moïse aza mutu mabe. Pourquoi? Il va choisir les hommes capables pour faire face à qui? Na peuple Amalek. Peuple Amalek azaki n'importe quel peuple était. Bazalaki makasi. Alors Moïse na conscience na ye. Ayeba kete nous avons besoin ya bato oyo baza capable. Alléluia. Jétro à la Moussaki. Jétro à la Moussaki. Vous savez maman. Ce que yo awa Jésus-Christ il a pris 3 de ses disciples.
Et comment il est Gethsemane? Un jour, tu as parler justement pour Gethsemane. Donc ça veut dire que Gethsemane est un endroit, il n'y a pas si peu à crâne et peu à Makambo. Oh, c'est là qui était. Elle a bouleversé vie à Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'on me demande n'importe qui te, qu'on ait ma liate, n'a qu'on me late. Oh non, tout ça là, moi, barbecue, voilà Makambo à raté. Et c'est que Makambo, que Makambo bonde là. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a joué qui batomisat. Hein, maman? A joué les 3 disciples là, abandi ko kena bango. Sikoyo, Jésus vient, tenez là verset 37, maman. Et puis, tant que na bango, c'est bino botika la awa. Ngai fona s'éloigner. Pona kende ko bonde là. De ça la batang o muto ça la posa bonde za sengelo za la yomo. Gloire à toi Seigneur. Nenge Abraham a qui ba serviteur ne botika la awa ngai na mwana tozo mata. Mais tant muto ko kita. Po ça la batu musuba ko yoko chako banga na vino tango zo tambula na bango. Alléluia. Yo za sir mais te mo za crochet na ye a che yoko banga. Oyebi ezala bakamusu mama batu musufu ko loigner bango. Oyebi famille mutabota melia oko porangoti. Maman, hein maman? Oui. Papa ne peut pas répondre. Mais mouton ko zalana na cercle na yo. Donc mouton le bien te ngana tambola na spirituellement. Pendant les 21 jours, ou pendant les 3 jours de jeûne et prière. Donc faut pour la mouton. Amen. Alléluia. Nengi yeso ebise bango botika la awa. Ngana matina ke quelque part ko bonde la. Amen. Et puis ce qui est vrai, Abraham a dit quand nous retournerons. Amen. Ah, wale la sake a yebi dimension zo kendele pa yebi nzambo nya zo kendele na ngi ndeko na ngoza na pongiti ko tikala na pongite po na pongi oza na problème ekosila kate esengi to lamuka Bible kondo version na verset 37 na 37 lobina biso il levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu começou a tristecer-se e angustiar-se muito. Na misatu oyo akendeki na bango akendeki na bana mibale ya Zebede. Hein? Et puis akendeki na Pierre. Bato oyo ya monaki baza quand même capable. Alléluia. Ndeko na ngai linga nzambe atindela yo bato baza capable pe na mosala ozosala. Na lobi soko zwi bato baza capable nzamba komemo musika. Ba ko faciliter au trajectoire. Mama ba ko faciliter makasi. Temo ko zala kozo lemba. Ozomona makambo komi contre mille. Ba ko ba papa nzambe na biso akosala. Toko ta jeune prière. Nzamba ko telema. Yo lenge bato balobaki na Esdras telema biso tozana yo elo. Alléluia. Bato bazo peso makasi. Alléluia. Biko za yo mon côté Saint-Esprit azame biso tozana yo elongo. Oui, c'est important, maman, que le bakoza na bateau, baza fort. C'est très important. Très important. Pour être bateau, na maman. Et ça, la tango moko nzoto elemi. Babi papa, chama ya moto la mutu, chama ya pio. Okokoka. Na binzambe no sale laka. Donc, ça veut dire que mutu na sa yakolamu. Amen. Vous en avez maman. Na verset na biso 38. Na 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Alléluia. Amen. Na solo bana libota moko azolanda ngai mama. Yesu awa azaki na Gethsemane. Na tukolo ba question to bito kota to parler sur Gethsemane. To ka ko silisa te o ezali message na to na ngolelo pona tina na ko réveiller moto moko akutama kina pongi. Alors Gethsemane c'est un endroit moko ya passe pour notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ avait payé pour nous. Et c'est une étape très difficile au Christ alekaki. Et puis c'est un passage moko obligé. Vous savez maman. Ba passage obligé et là qu'il fallait Yesu aleka yango. Alors Yesu ebisi bango boye. Alors bi molimo na ngai. Et tondi samina mawa. Mawo yo kino na kufa. Mais bino bozala awa pe bomilengela elongo na ngai. Elikolo bete bosala musala oyo ngana za kosala. Bozala na dimension oyo ngana zali na yango. Bozaba imitateur na ngai. Alléluia. Mais sikoyo Christ awa aza kozwa bango na lukalobi ke bino boza oyo bokosala musala ngana za kosala. Nazo bana ndeko moko za awa. Oza appelé pour ça la œuvre ya Jésus. Eza participer mawa so ça la œuvre ya mutu. Mais œuvre ya nzambe nalobi okotika la kozala dessus. Amen. Ba nyonso balanda nzambe. Ba nyonso bamona loboko na nzambe. Nalobi bato wana tilelo basimba ka nzambe ba kenda kelongo na nzambe. Alléluia. Nalobi s'attacher na nzambe. S'attacher na nzambe. Vous voyez, ça bato mingi ba se lancer na ba dénomination. Ça passe ya maman. Baza na pongi ya dénomination. Biso église na biso kombo boy. Église na biso kombo boy. Na bi kombo église ko bikisa yote. Na bi kombo église e ko kota lolo te. Mais monta ko kota lolo, c'est lui qui est monté à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà cette dénomination. Na mona ba dénomination so ba changer ba kombo. Ulani nga maman. Monta ko pesa atamusa ki yango azali susu te, ba bito changer na so kombo.
Donc, il faut tourner le regard vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Christ alobi na bango, bozala nanga elongo, boveye nanga elongo. C'est ça yango eza pensée ya Christ. Christ a bengi biso te potola la bapungi. Christ a bengi biso te potola la bato va paraître dans la prière. Mais Christ a bengi biso afin que to veye na ye elongo. Obi longo na lingila nzambe mama, nzamba tika te to sala biso moko. Toute façon sala oza evra nzambe. Aza peni na yo. Toute façon sala oza mosala nzambe. Aza kotambola na yo. Abi partout où tu iras, abi nga nazala yo. Alors bien awa afin que vous restez ici, veillez avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Verset 939. Indo pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Alléluia. Yesu a poussana qui le sous quelque part na liboso. Quand va poussani, azwe longina ye atiena se. Abandi ko bondela. Abandi ko maloba oyo eke papa. Est-ce que kani oyo eko kene mosika te na ngai? Est-ce que kani oyo nzambe ko s'éloigner te na ngai? Mais dans la prière avec toute inspiration divine nzambe. Abi pas seulement ma volonté, mais ta volonté soit faite. Avec un kolo, m'posana yon zambe et kokisama. Dans tous nos problèmes de cause la nangai. Situation nous serons traverser, il y a libota, il y a libala, il y a famille, il y a finance. Tika toujours nzambe à prendre le contrôle. Popongi mususu papa ko za molili. Amen. Pongi mususu ko za ba problème. Mais Yesu alobi papa volonté na yo. Volonté na yo. Alors volonté nzambe toujours eza primordial na bomo ina biso. Alléluia. C'est qui sakata nyonso. Alléluia. Chaka maloba asika baloyembo asika. Alléluia. Na minoko na biso. Oui bien que Christ ici azaki na vision moko ya makasi ta kenza. Pas cela qui makasi ma bi non ma volonté. Ndeko zolanda ngai. Lingo sala mingi oza volonté ya nzambe. Amen. Et ça bato musuma même le l'église azo retard bien passer comme 30 minutes après. Azana na bureau. Vous na maman. Bon azoye pour ya zo mona question que passer la mona yete. Aye retard ça on a problème té. Mais zala na nzambe elongo s'attacher na nzambe. Christ a poussani. Alors il faut que ça possible papa. Éloigner coupe oyo. Poussa yango mosika, mais toutefois ta volonté. Toutefois ta volonté. Senganga tango nyonso posa na nzambe eko kisama na bomo na biso. C'est alors que okozala toujours na temps et puis okozala toujours réveillé. Alléluia. Merci Seigneur. E voltando para os seus discípulos. Wana Yesu azongi lisusu epai ba yekoli na ye. Alors Yesu azongaki pourquoi? Azongi par rapport ya oya yebisaki bango que veillez avec moi. Alléluia. Oza créer, ndamba créer biso na pamba te. Nzamba kokozwa tenter à créer yo oya lokana mukili pour 20. Tu as une mission. Oza produit à hasard te. Moza na mission au Christ alobi restez ici afin que tu veilles avec moi. Alléluia. Amen. Si Yesu azongi siko atala résultat. Oyo ya yebisaki bango basala. Ezala mokolo moko Christ akoya atala résultat oya yebisi yo soka kokuta yango eza activé. Amen. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Oh, Yesu ayaki azonge pa ba yekoli. Tangu ya komi, il était surpris. Akuti bango bazali kolala. Nalobi ete thème la biso ali réveille-toi au milieu de l'endroit où tu passes le temps à dormir. Et Seigneur lamuka. Pour être moto à lamuki, azoye mama kamunenge zoke mama. Bati musuba yiba bango poisa ki na pungi. Maman ba changer ki mwana pourquoi ba kuta ki na pungi. Azo ronfla yo tchaba ngozi bazuye. Bible bina biso que te loni bilo comme alam. Mais pendant la nuit l'ennemi est venu. Donc ça veut dire que la nuit, il y a biso ba nzambe. Nous devons être attentifs. Amen. Alléluia. Amen. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Bazalaki misatu. Pourquoi Christ a se dirigé quelque part à Pierre? Et puis, son temps, on a question ébellée. Et c'est là qu'il s'est tourné vers Pierre. Même la question Pierre allait au tourna. Les disciples c'était seulement Pierre. N'ayant pas que osa différent na batonyoso. N'alobi osa exceptionnel. Et pas bato bazo kweya yoko kweya te. Yoko leka. Et pas bato bazo bunda. N'alobi yoko bunda te mais yoko leka na kimia. Et pas o bato bazo na pasi. Hein? Maman yoko zo na bopete. Soke za yo mama pesa amen nzoto minene. N'alobi ete soke za yo pesa amen nzoto minene. Oui mais te pas bato bazo leka na pasi mama.
yo koleka na bopete po yo za yo kolinga ko se comparer te bato mingi bazo sala erreur oyo alamuke na tongo aliko ketala ba civil ne pas kotsaki akutena bato ba uti place ngo mingi sala ezate abonga pe na zonga na kadra te ngala ko zonga te ngala za rasa Pierre donc na ko zonga te ngala ko kende oh ndazo ke pona zo visa oh bambassade zo ekangami na ngo le sala raté mama bato va visa dimanche baza alléluia bato zo ba visa dimanche baza oyem sanga ke non dimanche c'est un jour moko officiel ekangama mais aza na foi le bina ken ambassade le dimanche akuta ambassade azo procès olingi nini o tene o taso efunga be ekangama prom no nini kota nini baje caché pas donc moto moko te na échec na ye oyo ko s'attacher o le va que non ça va ngapela zonga na ngai non manzela moko mais to zongi pe biso mbale nzela moko mais résultat na biso eza différent maman par rapport ya relation na ngai na Nzambe ma passe à kutu ba botami même jour oui mais bazana lipambo li différemment par rapport ya on Nzamba bongisa pona bango to mona ngo pa Isaac na Esau Jacob na Esau oui yango zo mona mutu muso mona mama ko bate poto bima biso mbale non eso dépend na relation na yo na Nzambe c'est ça donc na kwa moko to zongi non mais ngana za la relation ngana la relation mususu oh papa lelo en tout cas ambassadeur kuta za la kanda ako sekata mamona tangu ifwe na tangu ifwe le boli ngana ko kende et puis na oya yebisa bino ke ngana so ki visa lobby et papa le bezeki dimanche donc ça veut dire mono moniteur Moïse azolo ba ke chercher les hommes capables maman na domaine nyonso même na domaine à foi j'ai tout même na domaine à foi ozona maman donc ça veut dire que même na domaine à foi nous avons besoin il y a kozala vraiment éveillé nakata makambo nyonso alléluia Christ sikoya lobi na bango aye kotala mama atuni Pierre abi Pierre na moni bino awa bozo kokata ko veillete même à 1h du temps obi soki un chrétien abonde la kanzambe nano ayebite le tango ya mokeya ko bonde la nzambe za 1h du temps il marche avec l'échec. Pourquoi? Au moins 1h du temps maman ezata ko louer nzambe ou adorer nzambe otomboli nzambe pe obondeli. Donc ça veut dire qu'on est pendant la journée. Donc même 1h du temps. Donc les gens les longs ont prière. Prière mais résultat. Or ça demande beaucoup de sacrifices. Sans sacrifice, il y a de côté. Si vous avez besoin de sacrifice à Batumoussous, vous allez aller plus loin. On a Simbi Kisi, c'est question Kisi. On compare Nzambe na Kisi. Kisi a Wapi sur Nigeria, ou Kisi a Cameroun, Nzambe, ou Nzambe. Donc ça veut dire, Moussala, on a des sacrifices. Moment où il y a Pierre, balalaki, et ça dit moment ya kolala te. Ne kozo nanga la nanga bien. Moment où yozo lala, et ça moment ya kolala te. Tout est collé à la corona awa. Tout est comme on a battu belé, baza au kota même kolana na la média. Vous savez maman, battu belé au benga papa ngapia suka makambo eleki. Nazo ya église. Pourquoi azobanga? Biso terre maloba ko banga te. Mais tu la sara batuke, Nzambe oya kelio, il attend quelque chose. Pour à quoi cause la bombe na yo. Oui Yesu akuta maman, zete ye Nzamba ngo kata yango. Mais Yesu ebisi papa. Pourquoi? Ye Nzamba lobi na ye, je viens chaque année. Ça fait 3 ans nazoya awa na nzete oyo. Je prends rien nazo zelo côté. Ndeko zola nanga est-ce que na vie na yo Yesu oluka kaye na tongo oluka kaye na poko oluka kaye na butu. Ndeko zola nanga est-ce que Nzambe yo poussa la pas na ye pour ko bongisa horaire no ya prière. Makabone se senga discipline. Diable ko pesa otangu te. Surtout en Europe, on va oza busy. Mais il faut se discipliner. Jésus azana posa ke olamuka. Olongwe pa yo vandi, olongwa na matela oyo lali, pour te yo kende liboso. Alléluia. Plus que vous allez kolala, plus que vous allez même résultat. Bah tu vas savoir résultat différent, bah telema bah lamuka, bah luke longi na nzambe amoni sama. Bible lobi na ngai ana mama, azaki moto ya boya ki ko vana na ndako albi ngana okena silo, na ko luka nzambe, pour nzambe na tata na luka nzambe, pour nzamba pambola ngai. Bible lobi chaque année an monta sur la montagne. Na passe na motema. Mbandaza ko chola. Yango eza ndeko moko mama mozolanda biso tamsu yo pokutamina kote wana oyo mama an akutamaki na yango ya pasi na motema mais alala kite albi non ngana olala te pour na bike so na continuer ko lala résultat za yango moko continuer toujours ko continuer pour changer résultat il faut se réveiller na robaka malamu ke balanda mosala nzambe te po baba ta quartier moko o yemda yambanga na mboka o yemda futanga ticket ya train eza yango na te to ko na mosala nzambe so za quelque chose à kopesa yo l'homme donne seulement ce qui est reçu du ciel o yezu na lola te a kopesa yo te soka yebi nzambe te a kopesa eloko moko te donc ça veut dire
que tu dois se réveiller. Ça n'a pas d'ensemble belé ba lali na ba église et pas on va ko vanda te maman. Premier ministre to vana na makala. Premier ministre to vana na selembao. O azakande ko na kate kilamba na to ba voisin. Eza makambo na te. C'est le problème spirituel. Faut tambola na Nzambe o luka Nzambe. Po so za na mutu za na Nzambe akolakisa ndenge ba bondelaka. Yo ko lamuka na ponge pa yokutami. Alléluia. Amen. Souci na biso ali mutu moko alamu. Amen. Souci na biso ali libota moko elamuka. Elongwa na pongi. Nzambe même yé moko alobi awa. Ah, est-ce que bokoki vraiment pas même ko prier pendant 1 heure de temps? Ma mais ça ba Nzambe belé hein. Ba na mon église, ba pena ba respecter. Ba pena souvent ba cabinet département. Mais ils n'ont pas la vie de prière. Sans vie de prière aucun ne va, aucun nulle part. Sans la prière aucun nulle part. Pourquoi prière qui façonne tout? Même à ça, ils ont passé des moments de sacrifice. Amen. Il fallait que Pierre Awa a passé un moment de sacrifice. Ce qui met sacrifice au résultat et que Simbate, on a toujours na pongi. Réveille-toi, sacrifie-toi, Lukanzambe. Na mabonde leo kangi chambre, kota chambre, ozo Lukanzambe. Papa na zabizi, na salaka na zonga bueno, discipliné tanayo. Comment on peut attendre la musala ta Nzambe zate? Alléluia. Amen. Alors Pierre, est-ce que vous ne pas même pendant 1 heure du temps? 1 heure du temps, le temps plus petit est chrétien comme le là. Continuez maman la verset 40. 41. 41, merci. Vigiai i orai. Alors bon senze la paix bobondela. Biloko yo mibale na yebisaka bana na Nzambe. Moto ya zangi biloko mibale za fungula ya destiné na yo. Soko zangi biloko oyo. Okokanga nde bandoki meza pro bandoki te. Okokanga banoko bazala ba una mbanza mateka kuna meza problème na bango te. Bible dit veiller et prier. Mama moto ya veaka pas priaka. Mama nzela na ezaka mamvwemvwe nde baba na Kongo. Kuma mvwemvwe kene na anga. Kweka tuka kuna mamvwemvwe. Donc ça veut dire que ya kende kabina mamvwemvwe makamune nyoso kende na kina. Amen. Usana mama. Donc ye azakate amitika na ba Ameriki. Kava na 3 heures de temps. Achaboy. Azong boteza malamu. Ngabana ngasona moni manjo la che boté la sepeli. Mais on va s'abandonner na babiloko na te. Être présent ma bête. Mais si on commence à vendre pendant 3 heures de temps et gagner yo. Bible c'est aussi ah Bible fait comme boring. Bible écriture amikio. Ah Bible. Mais écriture amikio peut ça na pongi. Ah wa Christ a dit veiller et prier. Diable a kobanga biso jamais pour na bilamba. Même tu changer ma veste tous les dimanches, tous les séances à matin. Mais diable il y aura peur de nous. Ceux qui biso doivent veiller et puis doivent prier. Alléluia. Amen. Para que não entreis em tentação. Et puis Bible lobi Yesu azo sa pierre lobi. Au moins mutoyo, obi ke mutoyo azako veiller. Ndazako misenzila. Na lingala esone bien maman. Et lobi ke azako misenzila. Eh maman. Sengela ka, sengela, sengela ka, sengela. Donc ça veut dire que Aza commis senzela. Donc Aza mutu moko maman. Donc Aza commis batela. Pourquoi Bible dit awa tentation et que quoi ça y était. Tentation et que quoi ça y était. Même ce que David a quoi qui pourquoi il était distrait maman. Et ça maman où il fallait la prière sans âme. Maman où il payait en guerre. Maman où il faut que les bitumba. On binga na kotambola na toi. On a la distraction. On a distrait. Donc ça veut dire que bana nzambe leko bana moto moko réveille-toi. Au milieu pekinda yo moko soki kaka makambo eleki. Na binzamba sali obolam. Coroné ke yetikiyo. Mais ozola la toujours na pongi. Na lingo lamuka, nchuko yo lamuki, papa lamuki, bana pe bakolamuka. Et recommanda ko batu balamuka. Eh maman. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Ah papa. Je suis de mon les lobos décidé. Somme nous continuer na pongi. Somme nous continuer na lengi Europe bien Asie, ou bien lengi Amérique. Ngai na famille na ngai. Ngai na famille na ngai. Donc il te décider. Donc bien sûr décider le makamusu. Somme nous décider ko bilengi Europe, bilengi Asie ou Amérique. Mais ngai na famille na ngai. Non to décider. Alléluia. To servir Nzambe.
Amen. Amen. Donc ce que bino bo dessiner no bo lalaka. Pona ba nieke c'est Europe ou bien Afrique. Menga na décider même na hiver, même na moi, na famille nanga. Na photo se réveiller to ça l'ensemble. Amen. Alors vite que na réveiller mais ko se réveiller. Ah, ko se réveiller. Donc na ko lam kamena la mukali susu. Na yeba men comme pona nini situation ezaka kama. Est-ce que Nzamba lobi awa ke vigia iorai c'est que nazo sala yango bien te. Amen. C'est que nazo capable te na bateau Nzamba yebisi Josué ayebisi Moïse que luka bazo me capable c'est que ngana za na kata bato wana te. Alors lelo mateo eza pona ngana yo babi que to réveiller. Non, bisengo ya Europe ko sabiso. Bisengo ya Afrique ko Alléluia. Merci Jésus, merci. Bisengo ya États-Unis to mona soki bakala bandengi nini merci Jésus. Sabiso te. Mais to lamuka to linga kebeka iwane kweya. To comprendre que nzela ngo eza ndenge nini. Kana souci monene Christ alaki nango azongi akuti ba disciple na pongi. Est-ce que boko veiller pas même pendant 1 heure du temps. Nazolo bana ndeko moko lamuka. Zo bana na yo memma bango na nzela na Nzambe. Et soki papa zo sambela te bana ba sambela comment. Ozo ba mama. Siko tellement bato zo sambela te donc comme ndako moya bato balala pongi. OK biso to lingite Nzambe no pli azana posa ke bozala ndako ya bato balala pongi. Donc ça veut dire que tous les bateaux yo tous toujours na prière to veiller et prier afin que to kwaya la tentation. Alléluia. Pour la deuxième fois Christ a zongi les choses na verset 42 maman. Na 42 disse indo segunda vez. Orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ah, la Bible dit Jésus a que pour la deuxième fois qu'on se pelonge la mabele pour être abondé le pain à papa. Jésus a dit papa ce qui possibilité. Ce qui est à mon canon à Yonzam. Le qui c'est à mon musika. Mais toutefois ta volonté. Pour ça à Yonzam, mon canon à Yon eko kisama. Mais Jésus a zongi à tel disciple la Bible le binangai, il les retrouva encore. Il les retrouva encore. Nekonanga lamuka et pas écouta miyo. 43. Alléluia. Lamuka et pas écouta miyo. Pour être soko lamukite. Na liwe ko kuto ya kolala. Ozaki déjà ya kolala liwe sikuto kuto susu ya kolala. Alors nzamba za la posa la bongote. Nzamba na posa ozala muta kolamuka. Pour être kolamuka na yo okozwa tangu ya kobonde. Okozwa tangu okozwa décision. Ezala bato ebele oyo il fallait balamuka. Mais baza koloba toujours que non. Ah malobo na kolanda ngote. Baza ba aventurier, baza ba escroc. Aventurier fois zala. Mais ça charge na yo bonde la nzamba la soba vrai homme de Dieu. Basala nzambe ya solo bazali. Mais ça yonde fo luka nzambe, nzamba ko tombola yo baloka etala wana azamo sala ngai. Nzamba ko permettre jamais une nation tout entière. On a Irlande na mona musala nzambe te. Non, yonde muto yebite. Alors bien zongi awa kuti bango basala nini? Balala. Na binde ko nga lamuka pa okuta miyo. Nabi lamuka. Tous éternel te d'abord. Mutfaye ba que tous éternel te. Amen. Ndeko moko comment disturber ka que soit va na ba te tous na mukilo te. Tous éternel te un jour. Vouloir ou pas, la mort frappera à la porte. Batonyo sote ba kokufa, même dans un enlèvement. Bible obie que bato bombo iba kozala. Oto kozala transformer. Ah na ba tangu ifweni. Nazala pe mukolo na bombo. Nazo mona ngoboy. Afin que nazala connecté, na le kana kufa te. Ndeko na moza capable ya kolobeto le kana kufa te. Mais esenge tozala réveiller. Alléluia. Amen. Babiloko nyonso toza komona wana ba télévision ba écran géant tout. Biloko wana so sala bisala. C'est réflexion joli makanda yemba lobi ete sala bisala. Ezala kilamba sa sala bisala. Ezala Irlande sala bisala. Oh même Irlande ba boto kelengo. Même ba dollar tozo ba dollar sala bisala. Présent bato balingi mokili. Bo yozo tikala ko lala pourquoi? Présent bato balingi mokili. Oh mama ngala kutana ndeko moi senga papa na linga mokili trop. Et puis là, on a un mingi pour le bami qui lève mes gosses à la gamme. Eh, quand il y a un peu de temps, pour réveiller à la pongi. Donc, ils ont battu maman. On a la pandémie que non, la linga habité. Donc, toka bonaka siko po yo kala tengo bana ke mukile oleka. Donc, albinga na linga mukili tiro. Abina milinga donc na linga ba mukili makasi. Donc, ça veut dire que mutu wana azana pongi. Ozana maman. OK, pongi, c'est loko ya mabe. Pongi, c'est loko ya mabe. Awa, ezalaki problème moko ke na tango te ba ko kolala. Alléluia. Amen. Bible connaît le balabiso. Même une troisième fois, Jésus s'éloigna encore. Jésus t'a poussé ni mosika.
Yesu amoni a répété les mêmes paroles. Mais bango basani toujours bazo reposer. Nalobi lamuka ndeko nange pa ezwami yo. Nalobi lamuka e pa ezwami yo. Ponge bandine lote maman même na mukana Genèse chapitre 6. Kuna tomoni pe Noé aussi il a reçu une grâce et pas nzambe. Grâce ya kotonga basuwa. Maman, obete Noé a été à 120 ans. Les gens ba okene ba fête, ba mariage, kobala, makamandenge na ndenge na okene Paris na osala le retour, na la Charles de Gaulle. Donc makambo wana ezalaki nango. Mais Noé il était focalisé na oyo nzamba lobaki na ye. Na lingo za focaliser na malobo na zo banonde ko ngai. Et qu'il y aura un jour nzamba ko benga yo. Pe nzamba ko yebisa yo osala kinini. Po Yesu nzamba ko baki pra katanzete. Yesu ayabitika mata inane. Ay maman. Abisi nzamba bitika ngo inane na bongisa peut-être akopesa fruit. Ezala bato mosu baza seulement na inane ya ko vivre. Potana ya pongi alala kalala il produit rien. D'abord muto za la pongi asala eloni. Achaba ngozi. Alors il y a ma kele ta. Muchela ba kele. Réveil kuta pousse en. Mais réveil ça ni. Pousse en musika kangia. Pour yo ka mote ta ba yo sonner. Donc ça veut dire que nazo ba na moto moko eza important kozala ya ko réveiller. Pour moto za ko lamuka akoyeba. Mamo ba changer ke mwana poza la ki na pongi. Yo lingaka ozala pongi ozu mwindo bomi ozu kowetu mikoboli donc makamona nyonso ekotikala mais tu dois se réveiller omona mwana nzambe mazo babi ngamba kamona mga ba 3h na prière na perdre pongi nanga donc ozala kolala oyebite ozala na mama donc ça na sommeil moko spirituel mais dimanche akena na église na activité dokena ye mazo comparer pongi ne so ba perdre ngo ezala tika perdre makamu nyonso nazo bana mutu moko Noé ateya pendant 120 ans. Mais tu vas dire que quand on est au terme, on est tous à la podium, maman. Tous à la chaîne, salvé ce ministre, et pas l'homme de Dieu, l'évangéliste et papi, après si vous passage de Poko Nalelo, n'a bien encore merci, mais nous tous sommes au babi, on a changé ma camoine. Et puis, voyez, c'est papi, des semaines, à l'oubli comme on va réveiller. Mais Bible lobi na biso kondimé kana koyoka koyoka ezali loba nzambe. Alors ceux qui basela nzambe bazozonga toujours ko lobi biso rêver. C'est que quelque part nzambe azomona bolembo mo katina. Amen. C'est que quelque part nzambe azomona distraction moko katina biso. Yango bazozonga toujours na rêver. Non nzambe ngote. Kuna mokana na Pierre kuna ya Bible lobi ke batu nzambe balobaka oyo euti pa na nzambe. Vrai serviteur de Dieu. Falam da parte do Senhor. Aquilo que é inspirado pelo Senhor. Amen. Alors ceux qui basela nzambe bazozonga koloba biso ka rêver. Non na mitala. Est-ce que ngana zo lalo bien na zo nimba? Pour ata muto zo nimba na okena mbete meto chate. Yezo nimba te ngana. Et puis muto zo la teti ya maman. Tembe ngana la. Papa na kuja muto cha bangozi ya ngai ngala lite ngabela kama kasa kwa tele. Moi mutu tembe. Inviter muto ke le veyo vini mama papa. Na poko to ana veille. Boto la hernie. Te ngana lobi veille. Non veille lobi to la te. Kuya to vene ko lukanza. Donc on a nzama pambola passer na Congo consomuntu ka kidwanina. Donc lo ba ke veiller donc veiller ça mutu mi bundela on nzama zo ba biswa. Donc to la muka na pongi. Chonde kozola nanga bana ko tela bomo na yo ya kibona nzambe vie chrétien na yo. Est-ce que oza veiller pe oza ko prier ou comment? Eza na batuma ba la pongi moko impossible. Bible lukango dimanche na tongo. Au moins ba jara pongi ya. Monde azo gang la bana. Bible nga zaki abokene nango bana basali nini? Bible là tu on a coffre car de dimanche à dimanche aux une Bible te otangité. Maman on faut faire attention avec bana nzai mususu. Ya Moïse insisté à dire il faut toujours les hommes capables. Muto tanga la Bible t'as un sommeil spirituel. Oui. Abinga ba écriture angolo bani maman eza mike hein. La Bible écriture mike la Bible pesa nga pour. Mais théâtre moni ko zo seka na yo oser se soulager. Donc ça veut dire que comprendre directement que aux un sommeil moko spirituel. Et c'est très dangereux dans moment où tu dois vivre aux un sommeil spirituel. Pour être au biso dans un sommeil spirituel c'était difficile. Noé a parlé pendant 120 ans. Batozo sekaye. Maman ndenge te ya za batu mususu. Lexa maman. Mais nazo banande komoko malobo eza pona yo. Amen. Na lui malobo eza pana yo. Yesu a bien te veiller et prier. Bato ba veiller ki te na jeunesse maman. Noé tongi masuwa bandiko tonga baza ko seka bazo balana. Toke mariage. Maman tellement mariage même on a dit blanc. Ça le plein place à ko vendre des athées.
Mais l'église ya nzambe pas ko rendre culte honorable pas na nzambe. Ko lobete nzambe na poussa ne pas na yo, lokola yo kelangai, otininga na mokili oyo, na ko ba quand même merci. Muta ko zo tango ke ko so ba yoshine na France. Abi lelo ba omona na fête wana. Papa, bon dimanche, ma kamone talinga été. Donc tu es dans le sommeil spirituel. Et puis mawananga tu ramènes une génération pour te bano yozo bota. Ce que dans le sommeil spirituel do bana na yope, bazana na sommeil spirituel. Bah, on plus ça. C'est ça. Alors, si on tient dans le sommeil spirituel, ça devient très dangereux. Et pour la banane. Parce que comme un lobby, quand on va comme délicat, vous avez maman. Alors, on est dans une église. C'est ça ma bête. Mais si on comme quoi qu'ils église. Oh, mais l'église on peut ma casiter, mais là on va banana ngai. Bah, y a un âge nini banana. Banana âge à 18 ans, comme dire bateti. Donc ça veut dire que moi dans Zambie, ozola nangai. Ceux qui battent attaqué enlèvement, attaqué au côté de la Massoua, pourquoi ils étaient têtis, parce qu'ils ont toujours la distraction. Nous avons appelé Motomoko Ayeba Eke, et ils ont appelé la maman Moko, reine Moko maman. Allez au côté à côté, à Kola la Pungi. La reine Esther. La reine Esther. Oui, mais que la reine Esther, tant qu'on va jouer, mon cœur va juif, il y a coûté à la maison royale. On a dit maman. À côté de si quoi qui est vraiment bien installé, bien stable, Makamutu Kolia. Parfaitement. Do abosani na ye esika o. Abosala ki mama. Mais na sepela na bana d'Israël balobi ke même babi to bosana te. Nzamba zo ebisa bango na zo longola bino na Égypte. Mais bo bosana te. Mama muta bosala ka facilement. Ezala bato belé to zala bango awa. Yo kama lobaka ngata on zala ki evangile makambo no bosala lelo na sala ngoti. Mais problème est siko lelo to za wapi la Bible dit vomez la fin dès que c'est au commencement. Au moins l'intercession n'est pas mon liango, on a kamba intercession pas tambulukoki. Et pas pour tambulukoki. Et ça on va bêter ça bien. Et c'est un grand homme fort, l'homme de Dieu puissant. Nzamba pambola. Nzamba pambola moto na nzambe wana. Maman, siko yo salaki yango siko lelo toza wapi. Okuma on va passer. Même maman ne va te terre bongo wana ngata na terre à terre. Mais siko lelo na nzamba bengi toza wapi. Rester à kutama na condition moko bien installée. Et puis, ça a touché. Vous avez maman. Après, si vous avez touché, vous avez touché la maison royale. Peut-être vers la fin, vous avez touché. Mais là, c'est pas la Karamardoshi. Alléluia. Makambo zo va na Esther 4, na 13. Na c'est pas la Karamardoshi. A comme les mokanda. Bon, yebisa ba bon mabiso. Mais Esther, il était à la maison. Oui, monsieur Albagini maman. Oui, monsieur Esther Albagini. Faut tangango na Esther 4, verset 13. Então disse Mardoqueu a tornar-se a dizer a Esther: não imagine. Alors bien te bozonga boyebisilanga reine Esther. Pour Esther a pensé qu'il raisonne que na kokuta na roité. Pourtant mon ngana le kokité. So na koti na zana droit ba ko bomangai. Donc ils allaient se décharger qui. Azaki na zana kota na sommeil moko spirituel na moment wana il fallait pas persécuter ba Dieu. Mais l'être est Mardoché. Babi não imagine em seu ânimo que escaparás na casa do rei. Mardoché veut boyebisilanga yeke yakanisa te na moment oyo biso ba ko persécuter biso ke yako bika pour kutama na maison royale. Ngabi oza toujours juif. Oza toujours juif. Na zolo ba na moto moko linga o se réveiller na ba moment oza ko traverser. Et puis Esther a se réveillé qui a makasi maman. Quand Esther a yo ki message wana a se réveiller. Alors ngana lingi o se réveiller. Tozo ka lelo ele kabiso lokola mai na ibali. Alléluia. Il a musa pensé na biso. Et benda biso le gloire à toi Seigneur. Alléluia. Mais pour la nini ka bazolo blanga pour la réveil. Parce que Esther a se réveillé qui. Alors bon ndenge komi boye. Boye bisabango bande konangai ba edengai. Donc ngana bango to bondela. To lukanzambe. Le ndenge na Ezra 10:4. Libota ona yebisi Ezra, sabi Ezra sitelema. Biso toza na yo. Alléluia. Esther pa yebisi mabota bande ko bibotelema. Bosunganga na prière. Donc comprendre que bisengo ya roi ya maison royale. Non suka nango ba comprendre que ngana. Il est pas juif. Et donc bisika bazo ba juif. Ngai pe ba ko changa wa. Donc comment la teke yo biki beta la famille na yo. Ko sepela teke yo za na Europe, za na Amérique, za na Afrique, za na bonne vie. Meta la libota na yo. Obita motalisi mobino baza vraiment yanga. Alléluia.
libota na mukanda na Ezra Ezra c'est tellement likamo est concerné yo. Alors Esther pe na kata maison royale a comprendre donc likamo est concerné ngai. Alléluia. So nga na tiepa na kibokonzo na zanango. Omoni soki yo tiepa na bozu oyo zanango. O tiepa na musala nzambe. Non nzamba okangola. Nzamba okangola. Nzamba kotala même libota na yo. Pona semence oyo zo tia pona pongi oyo zo kata. Alléluia. Nzamba kopambola. Mama Esther alamuki na pongi alobi non. Sangisela nga libota kuna bango ba bondela nga pe na bondela. Toluka nzambe na jeûne et prière. Na binde konanga soko lingo za la fort na musala na nzambe. Tu dois jeûner et prier. Soko lingo za la fort na musala na nzambe. Lingo kene liboso, lingo avancer. Tu dois payer les sacrifices na musala tali ko sala. Okoza la moto moko toza visible tous les temps pa ya batu. Non. Il faut oza la tangu na yo ozali oza ko veiller, oza ko prier, oza na jeûne na yo, oza ko lukelonga na nzambe. Esther alobi non na comprendre. Mardoché aza na raison ngai. Malgré naza awa. Na ko fana na pongité. Fona lamuka. Déjà la mission on nzamba kotise lié na. Ah, amen maman. Donc toza la mission on nzamba atia biso bisiko tokutana. Alléluia. Papa maman na ngoza la mission na sika kati na libota wana obotami donc za la mission na libota wana. Alléluia. Obotami ka pona sengo ko botama. Non nzamba ebeke yo fo botama wana. Nzamba ebeke riti fallait abotama na kati ya libota Moabiti. Donc kombo riti tanga malelo toza na Obed na nzela ya riti. Donc obotama na libota pona sengo ko botama te. Obotama parce que za na mission moko po libota wana nzamba za na ngopusa. Alors nzamba osaka na nzela na yo oyo za esika wana. Alléluia. Mais Esther akutama ki wana. Donc nzamba fallait ka sala na nzela Esther po libota ya juif ebika. Siko tango bango aboneli bango baluki nzambe. Esther abi fo fois ya fois kwa. Donc ngafo na mona roi. Soki na kokufa na kufa. Yo yebiki Kongo te kikoma na fo fois il faut kwa me. Kasi unu mona ikumona. Amen. Alinga mama. Abi lelo ngafo na mona roi. Amen. Oui, quand on pose une décision, vina biso eza basé na ba décision. Aux une décision malamu auquel la destinée na ona bopete. Mais sur une décision on a la pongi, na binde ko ngai décision na ekomema yo, kino na se et ko pauvre vina na yo et biso to lingi yango te. Et que bande ko nyoso ba kutemi na pongi et que l'esprit de Dieu est réveillé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Vous appelez pour la rapongité. Vous appelez pour la réveiller. Pour la dire que la mouka, on connaît le côté à bateau ba binzambeti. Combien de gens qui meurent aujourd'hui sans connaître banzambe? Bazamo que directement dans les lieux de tourment. Mais si on la mouki, OK côté bon ba banzambe, ba ko bika, peut ba ko tatu la monnaie nzambe. C'est tout biso tozana Europe parce que to kutami na continent européen. Donc biso to kutami na continent européen to koma na pongi ya koleka papa tantolé en Afrique. En Afrique on a ba jeune prier équipe ko église na binote. Donc c'est ça le kaka que kuna bazo prier. Donc bimi OK donc équipe et puis ba pasteur musuba ibate que oh sœur frère ne so sambela wa. Donc ngala za mondima Yesu. Donc ni baloba bona mondima Yesu. Donc azana esika o adresse na ezate partout. Mais le Europe to kota na pongi moko. Donc ce qui to sur raison verte, to raison ya fufu. Pour ces moun ku te zangate, yogourt te zangate. Donc na lex moun na lembi. Mais nzamba lingi biso azotinda toujours message ya réveil. To la muka. Esther a bosanaki ba robe ya royauté. Non. Abi non. Na kona ta mote ponga fona gêner. Abi nga fona la muka. Papa komona ngote mabe nengi tozoloba mama na ngai komona te keza mabende tozo Mardoché a réveillé ki conscience ya Esther. Amen. Yango na monitike ke bato baza na esprit ya Mardoché ba le kaliboso na yo batalisa yo ba lobeke la muka na pongi. Nengi tozo ko sana sika oyo. Pour être là bato mama baza na posa ke bato ba le kanza na bango. Donc pour na yetongo tena la muki alambi ba bloko na bango ba leba sisi na pokwa si s'agit bière pe bière mais alingi toza lelo ko motena nzambe ngama manzambe wana mukilelengi. Donc vouloir ou pas même la chemin ya mort même la chemin enlèvement tokotika mokili oyo tu dois se réveiller, nous devons se réveiller. Quand la chrétien moko te tiède ou moto te. Vous savez pourquoi nous avons besoin de azako yem sabat na l'église de l'Odyssée, l'Apocalypse chapitre 3. Abi tiens ni froid ni chaud. Est-ce que tu connais nzambe na osande? Mama tena na qualité ngwa moto te malilité. Moto te malilité. Déjà pour nous ni kondo ki côté monde ke côté mo pugu pour nous solo na ki Congo na zo espace awa na zo espace ana kopesa ba date na ba jour na mandoleka comme ça on na ki Congo awa to te be ki Congo oui ba Congo to ba Congo so bazala bandaku
Bakongo na sokoya bapeki Congo. Deux ans ndenge avec puku nuni. Donc moi ça na puku et moi ça nuni. Non, tiens, tu confusion. Maman confusion grave. Bazo bateza Maman ça mingi na ba frère msoti. Bokepe feti pa bon ba passer ba passer ba kela maman. Ya tikali maman kame bandi. Siko vidéo be banda ka te vidéo bimi. Oh bon tu as frère msoti oyo frère msoti ayima na Coran. Mais ba kambo yeko li yango wapi. Donc azo bina kuti ko leka. Bato ba kana église. Donc ça veut dire que nazo ba ndeko moko réveille-toi. Et vous allez bien même pour la famille na yo. Bana na yo c'est une richesse. Webi lupango. Ba ko boto la ba maman. Teramo tu peux ko leka nango teramo to tremblement de terre et leki nango ebuki nango ndako. Mais soko semaine zambe kati na bango. Ezala biloko bibale ndeko nyoka nga yango. Kotikila mwana biloko na kotika eloko kati na mwana. Amen. Kotikila mwana eloko ezali banda azomona ngo boye. Mais soko semaine zambe na via bana na yo. Papa mokolo moko yo kozala te. Bana na bako fuka bako lela pa na nzambe. Nzambe akosala quelque chose. To moni ba Isaac mama. Abraham akenda. Mais nzambe atika ki Isaac te. Aza kola na toujours. Donc papa so servir nzambe e kozala sini moko ya malamu pour la vie na yo. Bato mingi baba na osala nzambe mais taka be vanja makuba sota, be fazer papier ba ta veste, ba blo ba ndengwana. Ba ba litola tanisiko. Ma pesa la idée. Ba body, ba jean collant. Donc ça veut dire que réveillez pas Yosali. Réveillez tant de yakawa, ça va quitter maman. Auto ça ça quitte mon fils. Toi ça la présence ensemble ba ange, bazako mata, bazako quitter un espace oyo. Donc ça veut dire que habillement na biso feza aussi habillement moko couturier moko ya malamu. Yango to yaka liboso na nzambe et puis au message ko vanda bongo pourquoi to benga mi bana na nzambe. Biso peto réveiller côté kolat et la na biso. Ah c'est ça. Bato mingi bazaka kolala kota kolata maman. Okomona ala tela mbanzo to lenyo so libanda. Bato no kati maman mokambi ya église wana. Est-ce que oza pena ko rassembler? Que oza pena maman mokambi. Na bana bato ya la peut-être ba présenter yo. Ils pas la présenter dans la Bible à monene. Mais misala na yo, fait ganga, misala na yo fait ganga. Au côté place. Au côté sika maman, hein? Au côté sika. Baluki moi je pas télécommande ala ki bakamati ba ko changer. Vous comprenez? Mais ce qui yo au tembo la lokola bango ba changer la bango te. Abia ya mutu na biso. Vous comprenez maman? Et bien tu vous dans la bango. Ah, il va ya mutu na biso. Oh. Ye frère ça vite tété. Ye à côté là. Mais tu dis réveille-toi. Réveille ça très bien. Tu comme presque na suka. Na lingina bana motomoko. Esther alamuka ki mbango mingi penza. Na lingi te olamuka na poko na lelo na matea oto yango awa. Kolala eza malamu te. Mamo ba changer ke mwana poza ko ronfler. Awa tia bangozi bazuye na mwana. Mama zwa idebe bazuye mwana batie kuna. Donc ça veut dire que pongi eza na batangu nango. Eza batangu nango. Ah. Eza na batangu nango mais Christ a sengi biloko mibale. Veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Sans biloko mibale. Même oza mosana nzambo te avec conviction. Okoya na tentation. Amen. Misu na yo ezomona. Poto zo vivre na lola te. To na sela mabele a maman. Ozo kene bizo zo tala bina boye. Hein? Ozo ba maman. Donc ça veut dire que nazo bana ndeko moko veillez et priez. Na lingi ete ndeko nyoso ala ndibiso osala pa na journal lo. Osala pa na famille na yo. Dans son famille binzambe te. Bezaka bana bazu biloko bale. Bana bazu ba prier via prier les bon papa ezate bana uzandeni. Soya banda mo ko bali bistara bitumba. Eh yokuna pa mulangeke panza na mir. Boya na nzambe. Compétition. Oteka mo denema na sekela libala. Compétition. Nakata ndako. Ba supporter banani. Bana. Abala ba supporter. Ba dike bandi boya. Wala babi eyinda ke vanda ka point. Amen. Eyinda ke vanda ka point. Wato osonga na ona sekele ya libala. Alléluia. Donc na lobina ndeko moko tolamuka même nous les serviteurs de Dieu. Même ngamo nazali awa. Nazala besoin fana za toujours ya kolamuka. Amen. Tango za kolamuka okomona loboko na nzambe pe tentation tango zo ya Bible lobi okoya kate. Oza toujours debout. Nzambe apambola bandeko nyonso ba obalandi biso surtout pour partager message oyo et ko bikisa ndeko moko et pas ya kutami azala moment difficile moment ya pasi moment ya kolela et que nzambe apambola yo ndeko ko partager nzambe apambola bino abaksela bino ebele mamozala message monsieur ko pesa bandeko poto kota la prière matin pour 2-3 minutes to bonne rapport à tina naimba papa kota la prière amen. Lamuka yo jali Zambe na pusane pa na yon kolo poza Zambe na bikamo nazolandre gloire pa na yon kolo maloba oyo pesi biso Zambe za malobe uche pa na yo nebi esimbi motema ndeko moko nazomona ndeko moko asali batango molai ayaka église te azuye katela lobi dimanche oyo na kotia makolo na nga na église
nzambe na ndimi ete ndeko moko andimi eke ye alamuki na pongi nazo croire nazo ndima libota moko nzambe landi biso partout epai bakute même akutami na Chine même akutami na Corée akoluka église kuna na Corée epai ya kokende kosambela nzambe nazo croire pe nazo ndima faveur pe grâce oyo euti epai na yo nzambe ezali kola moto moko yawe tikete bandeko nyonso o bazaki na pongi nzambe tikete l'esprit saint esimba bango nzambe elamusa bango nzambe elongola bango na bapongi bakutemi yango spirituellement si Jésus-Christ lui-même avait besoin et que ba disciples ba prier pendant 1 heure du temps basalaki yango te combien plus le Seigneur soki biso bana na nzambe to poussa na prière to kolonga o azali moyini nzambe na lobi merci nzambe na bina kumisio nzambe na tatolio na croire que nzambe na bomoy faveur na yo nzambe esimba moto moko epai nyonso nzambe o moto alaki bloqué na balien na batrône ya famille Seigneur esopai na pongi spirituel eza balien na bango ya famille balingaka te bato basambela usokaki kosambela batina na baeglise oyo bakufela banzambe nazoloba ke nzambe bimisa mutu wana na kombo kitoko na Yesu Masiya nazodeklare victoire na moto nyonso aza lié na niveau ya famille epo eza na bafamille ebele balingi te bato bakela baeglise ya réveil na proclamer victoire au nom puissant de Jésus nzambe moto moko aza libéré dimanche oyo nzambe akosangisa bana na ye akomema bango na présence na yo nzambe Bible elobi na ngai soki moto moko awuti na ngambo wana aye epai na yo feti eza na lola tikete nzambe bafeti esalema kaka na nzala message oyo na nzala na royaume na yo na kumission nkolo na tondi yo nzambe naye na chaîne oyo nzambe na se na maboko na yo nzambe tombola chaîne oyo mema yango mosika kaka mpona Irlande te nzambe nazo proclamer ke nzambe bisika oyo komema biso bisika oyo komema chaîne oyo nzambe kolekela biso nzambe kolekela biso tikete nkolo chaîne oyo nzambe ezala regarder na monde entier bakoreyen baloba tolandaka na Irlande baethiopien baloba tolandaka na Irlande yawe na bikamwa nalobi ete faveur na yo ekokokisama na psaume 65 verset 3 obi c'est toi si tu écoutes la prière les mondes viendront à toi nalingi bato bayala nzela na yo na zala chaîne oyo nzambe malobo ekozala nonse awa tikete nzambe loboko na yo esembolama faveur na yo emonisama tikete nzambe facilité musala oyo nyonso nzambe kosengama na esika oyo yawe facilité yango na bopete mema bana na yo nzambe mema basali na yo to continue kola kosala musala awa lokumu nkembo ezonge pa na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.